Cela veut dire quoi? Oyo Nzambe azako batela mutu ata abundisi yango akokoka. IDPS viva! IDPS viva! Nakoki koyebisa bino bozonga bo mene ba investigation na bino, vous n'allez pas trouver un seul endroit où un fou azaki atteint par COVID-19 bokozwate. Or, na ndenge ba exaki biso, balakisaki biso que pour échapper à cette maladie, il faut respecter les conditions hygiéniques nyonso. Mais Nzambe abandai kotala biso, azo ebisa biso na matea na eke ngande na batelaka ngande na pesa ka bomoi. Soki botali malamu, soki batu bazalaka na mayele na lobi batu balingaki kopundisa mokonzi ya mboka te Faci Beton. Bobetele maboko. Ngana yo kaka batu mawa pona ba oyo bayebi te bitumba ya kobundisa mokonzi ya mboka toza na ye lelo ebandi lelo te. Na koyebisa bino ke ebandi lelo te. Bitumbango amoni yango même na kati ya lingoma na biso ya IDPS. Papa na ye azana na bomoi. Batu basala ba réunion, batu bafinga, ba kritika ye na niveau nyonso. IDPS viva! Viva! Naza koloba makambo oyo naza ko maîtriser. Puisque na bandi na ye lelo te. Tuba photo à Mike bomona kana ba réseaux sociaux eza montage te, c'est une réalité puisque tobanda kala na ebi bitumba nini azalaki na yango. D'où par conséquent na yokela ka bato ebele mawasoki na moni basa ko bundisa ye. IDPS viva! IDPS viva! Boyebi na mois de novembre 2018 yemoko kutu na lobi yemoko azalaki komona loboko ya Nzambe ndenge ezalaki na mutu na yete akei bavandisi balobi ndima kokozala candidat te yepa alobi na kozala candidat président te. IDPS viva! Mentango azako loba Nzambe azako tala ye azoyebisa yeke ngai na poni nde yo ko diriger Congo oyo lobi wana etalinga te. IDPS viva! IDPS viva! Nde yango na yokaka mawa na batu nyonso balexaka ta na bango pona kobundisa Félix Tshisekedi, chef de l'État. Toyokani malamu? Toyokani malamu? Pona nini naza koloba makambo nyonso wana? Soki pona ba piège na kotante ye alinyasa la ta 6 mois te. Puis depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ba messe noire ezalakanango tous les jours. Lelo il faut te ça na ba vérité. Il faut te ça na ba vérité. Comme ça, nous allons nous respecter. IDPS viva! IDPS viva! Ngai ndenge na saboy. Nalobaka na courage nyonso parce que je ne me reproche de rien. Nazanzambete mais parcours politique nanga et yebani. Parcours politique ya chef de l'État tel qu'il est là et yebani. Bango pe batu toye ko tambola na bango parcours politique na bango et yebani.
soki tolingi kolobela makambu nyonso ndenge to vivre yango. IDPS viva! IDPS viva! Soki botali sima na bino ba pano totie wana totie yango pona ko embellir lopango te. Ça fait partie de notre histoire. Mais batu o basalaki makambu wana basa kolobake tolingi tozonga na bokonzi na 2023. IDPS viva! Na lobi batoyo basalela biso makambu oyo boza komona na bapano nyonso wana. Mais baza koyeba ke oyo biso tobomaki bino eza muke tolingi tozonga 2023 po tosilisa bino nyonso. Est-ce que bino bokondima biloko wana? Na yoki IDPS viva! Boyebi soki oyebi oyoki eloko te kolinga koloba te tuna batuba limbolelo muto alingi koloba nini. Na yokaki makelele ebele balobi ke mokonzi ya mboka alobaki ke akosala de mandat te toyoka na malamu. Mokonzi ya mboka atikala koloba eloko wana te, eza français. Alobaki mutu normal nyonso akoki kosala koleka manda mibale te. IDPS viva! Eza neti joueur o aza kobeta match na kati ya terrain de football. Soki botali ba joueur nyonso babetaka ndembo na bango na ndenge esengeli, tango bakendeke prolongation bamonaka neti bazomema bango na liwa, puisque ye amonika sabeti 90 minutes na ye. IDPS viva! C'est la même chose avec un président de la République qui passe tout son temps pour servir son peuple. Soki o consacraki temps na yo pona kosalela mboka na yo, oza déjà épuisé moyen o le kade mandat ou bien o lobake na lingi na zongela lisusu ezate, puisque temps na yo ezaki plein na ko servir mboka. Mais soki o banda ko l'exata na yo na ba distraction oza ko s'intéresser na makambo mboka te yango ndo ko lobake na lingi ko zongela lisusu. Tokani malamu. C'était ça le message oyo batu bayokaki mabe. Parce que quand vous partez de l'autre côté dans le site présidentiel, il travaille même le dimanche. D'où par conséquent, mon avis que avec cette charge, ça demande en tout cas moyen zate puisque waneza komi mema yomoko na liwa. IDPS viva! Nakanisi place wana toyokani likambo koloba ono chef de l'État alobaki ke akosala deux mandats non alobaki plus de 2 mandats. Toyokani malamu. Toyokani. IDPS viva! Parce que azako l'exata na ye nyonso kaka na makambu ya population pona baza la na vie ya malamu azo l'exata na ye na ba distraction te. Nde yango monaki ke mutu normal akoki jamais au sali deux mandats bolobi ke na lina zonga lisusu. En tout cas c'est pratiquement impossible. Bobete la mokonzi mboka maboko makasi. IDPS viva! IDPS viva! Nakanisi ndenge bozali awa ebele bayebisaki bangoke biso toza bato toza ko bloquer toza ko représenter danger munene pona coalition ngana président na biso ya parti ndeko Jean-Marc Kabondi batu basalaki bamakelele ebele na ba réseaux sociaux balobaki que les extrémistes doivent être mis de côté. IDPS viva! Na ebisaki bino na lekaki na ba chaîne ya télévision ko ebisa bino boye. Nos amis là ne sont pas sérieux avec le chef de l'État. Baza ko travailler matin, midi, soir pour na a échoué. Puisque ceux qui bameki ko emprunter voie mususu et comme ma bangona zela mabe
D'où il faut que ça la population aille na mokonzi ya mboka. Nazozo exemple kaka awa. Bakei bapesi ba instruction na bato baza ko batela misolo. Ba financer ba travaux ya 100 jours wana si la te. Ezala inachevé comme ça bazwango comme argument ya ko salir nango mokonzi ya mboka. Lobby nazalaki na batu nyonso o bazo kamba mboka oyo na domaine wana. Bayebisinga ke mbongo o etikali eza muke me balingi kobimisa ngo te, balingi biloko wana ezala embouteillage ezala esila te, population aina mokonzi ya mboka o toza na ye mwana mboka Félix Tshisekedi. UDPS viva! UDPS viva! Eza ba makamu na ke kotanga te po eza na batu mususu o balekaka na ba chaîne de télévision aza koloba mais quand on prend des grandes décisions basosiaka été. Mais moi je vous rassure que na participaka pe na ba réunion de prise de décision importante ya mboka oyo. Je sais de quoi je parle. Moko koyebisa bino ke yazata ministre te, azata député te, comment il participe. Je suis secrétaire général du parti au pouvoir. Tokani. Nous avons des ministres et des députés et des mandataires qui partagent avec nous toutes les informations nécessaires. UDPS viva! UDPS viva! Nayebisa kibino awake bandeko wana balukaki présence ya mwana mboka Félix Tshisekedi na UDPS po bazo couverture na bango na mabe nyonso basalele ba peuple congolais. Tous les jours qui passent batikala ko réfléchir na ndenge moko ya malamu te pona population yo. UDPS viva! UDPS viva! Botala bato balobi ke baza sérieux. Naza kolobela likamwana ke baza sérieux te na lobakango na tiaka mai na monoko te. Et puis na lobaki yango ke na moni nini na kokendo sala lisusu na biloko wana te, puisque bato baza en face na biso baza sérieux te. Baza ko travailler en fonction ya temps. Nayebisaki bino yango avant tokoma na point na biso ya suka. Mandat ya mokonzi ya mboka eza na 5 ans. Une année à 12 mois. Quand vous multipliez par 5, ça nous donne 60 mois. Tokani malam. Soki botali étape ya liboso. Pona kobimisa kaka gouvernement. Nous avons pris au moins 7 mois. Sur 12 mois d'une année, le chef de l'État a travaillé que pendant 5 mois avec son gouvernement. Est-ce que wana eza makanisi ya coalition? Natuna ki bango yango. Au cours d'une réunion, bakolananga baebi que c'est que j'ai dit là, puisque moi quand j'ai un problème ya koyebisa yo na kokendolo bana sima mukongo na yote. Na yebisa ki bango na kati ya réunion na lobby. Déjà mandat na biso toza na 60 mois. Nous avons perdu au moins 7 mois. Il nous reste 53 mois. Tout ça, la calcul n'est pas là. Maintenant, vous êtes en train de nous tourner en bourrique pour la entreprise. C'est-à-dire quoi? Attends 2 ans mobimba pour nous distraire. Combien vous êtes sincère avec nous au moment où vous êtes sincère na bisoté. Vous avez travaillé sur base ya biloko wana. Lelo baza conscient boyoka ki bango batangi université puisque nango baza ko réunir un grand nombre ya ba intellectuels en mboko mais au baza au service du mal. J'ai pu assumer mes mots. Comment expliquer? Comment expliquer? Batu sérieux, balobi ke baza ko saisir justice pour une interprétation de l'article 50 de la Constitution. Bayebi bien que la Cour constitutionnelle est ko siéger te ceux qui quorum est atteint, ceux qui basent un nombre à 7 t.
bayebi yango bien. Mais baza ko bloquer 3 juges pour pas prêter serment pour cour constitutionnel et à le grand complet babanda musala pour na état de droit biso toza koloba et se matérialiser le lo bazo bundisa état de droit bino boza d'accord na biloko wana bango balobi ke toyokana IDPS viva balobi ke baza ba santu baza na mabe basalela mboka ote na peuple ote tozwa bango kaka na esika balobeli wana. Mais cour constitutionnelle ezaka composé na 9 juges nde baza wana. Mais na contexte actuel bakoki ko siéger parce que baza 6. Il faut maintenant que 3 autres wana ba prêter serment pour ba kende siko ko siéger ba koma au grand complet mabe ezali wapi. Et puis baza kokosa batu ke non banome batu oyo basali boy non batu wana bazalaki proposé na conseil supérieur ya magistrature toyokana bien na place wana. Mais quand il y a eu des interférences politiques bolandaki ndeko na biso mende na conversation na ye na mutu ya parti politique na ye aza koloba boye bosala manso puisque tolingi to perdre contrôle ya cour constitutionnelle. Depuis quand justice est comme na disposition ya kamoko boye IDPS viva nde yango naza koyebisa bino boye soki bozali basi na mibali lobi IDPS viva na lobi ke soki boza basi na mibali IDPS viva IDPS viva na lobby eloko lobby mercredi na 6h du matin na 6h du matin biso nyonso il faut tozala na palais du peuple. Il faut na lobby boye. Nous sommes au courant de tout ce qu'ils ont tenu comme réunion. Nous sommes prêts. Ils vont se rendre compte que oh ba moboutiste ba monaki le 17 mai ba komona ngolobi. IDPS viva IDPS viva yango naza koyebisa bino boye biso toyebi makambo ya balabala yo koki kotriche te oloba ke non oza mayele balabala bakolo balabala nde biso lobi il faut mokonzi ya mboka ayeba ke population azaka nsima na ye tokani malamu nalingi bosala oyo bosalaki le 20 août bokataki cortège présidentiel
botier Batignon sont en difficulté. Mais lobby, vous devez être tous au palais du peuple. Moutou a intimidé Binoté. Na lobby que lobby, nous devons accompagner les trois juges pour un état de droit et comme réel na mboka na biso. Ba juge wana, IDPS viva. Na ebike baye bazwaki ba député na bango moyennant $300 pour na hypothéquer avenir ya état de droit na mboka na biso. Mais ndenge bozali wana lobby ba boykoté séance wana na marque na bango. Mais ba juge wana tango ba ko prêter serment ba ko bima libanda et to ko accompagner bango tina cour constitutionnelle. Justice ya mboka na biso IDPS viva. Justice na mboka na biso ekoki kozala na poche ya groupe d'individus. Et puis Congo eza propriété privée ya batute. Lelo mokili mobimba bamoni ke batuana baza motema mabe. Ils sont en train de nous amener petit à petit na échec total. C'est-à-dire quoi? Ndenge toza boye balingi tosilisa deuxième année etikala 3 ans. 3 ans ekotikala. Nous allons travailler sur 2 ans. Une année sera une année électorale. C'est pour nous embrouiller inutilement. Tolingi ba juge na biso to accompagner bangolobi va prêter serment. Nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour la réussite de la cérémonie wanalo. Ok. Justice, état de droit, Bako Kangama. État de droit, Bako Kangama. Justice, état de droit, Bako Kangama. État de droit, Bako Kangama. Justice, état de droit, Bako Kangama. État de droit, Bako Kangama. Justice, état de droit, Bako Kangama. État de droit, Bako Kangama. Justice, état de droit, Bako Kangama. État de droit, Bako Kangama. État de droit, poni motote, Bako Kangama. État de droit, poni motote, Bako Kangama. État de droit, poni kolote, Bako Kangama. État de droit, poni kolote, Bako Kangama. État de droit, poni motote, Bako Kangama. État de droit, poni motote.
Qui va